Bon, soki apesi ngai bizu na gangaka je l'aime. Est-ce que wana vraiment ezalaki libala ye ongana boma nzoto nalela mama mpona yo na bele estoma bolingo ebomi ngai Jean-Marie Lukula, c'est des Madon King, champion d'Afrique. Doucis, des potiens chérie, c'est comme ça tous les jours, c'est comme ça au bengi, trop jamais naya, alors que nena tchou, ma keke tu me manques, nakosi pote, motema, nakoba nela. Na vie nanga, je mérite mieux, c'est vrai. Soki ose kozonga un jour, wala bile yokozwa yala popa. Wala bile yokozwa yala po. Go, na lembi toti, na benzomi, fali poupe, mobali à charisme. Sala pour toi chérie qui postérieur. Oh, ni na lingaki, oya trop ma chérie. Oh, bosani tout, chérie. Yves Matule ya dunia na pesi bino bambote ya ba couple. Na micho jana fali papa. Fali apu. Na lobela ka fali. Na kumisa ka fali, na suka na fali. Kompo mais na respectaka ba vie nanga. Na lobela ka fali. Na pona yo ka sonité. Na lobela prida faire rigolate, prida richete, na lobela ka fali. Na bela prida ou la te prida kofite prida jibete na bela rafali mais na respectaka ba vie nanga. Moi ya kuduna yemba ta banjema bango tete parce que na lobela ka vie nanga fali mais na respectaka bango na mosalo basalaka. Na faire tout basala pour na mboka na ngai. Ina sabe vie na yo peka. Bagezi mabete. On est comme une longue histoire. Pour tout le monde a besoin de te gaz mais tazande ko na ngai azapi nanga to sulaka na ye to so moi talo za bien bonne santé mais mutu ana otengelinga na zo kata usula na yete lokuta mabe na zo atante ki to kutana pete na kenape na podium na yete to sula tesko moi matro kanga mato sula to pesa ma izate désolé kutana Pongia si la compris que depuis je comprends pas qui m'arrive. Moteme sobetanga dougou. C'est vrai que na loba auparavant honorable de mon passage à voler. Bonjour, de Goubalandi à Chéri, on est télévision. C'est bien les vôtres, Terence Massoue, comme pour un nouveau numéro des chroniques. Bozo et Belé, Bolanda, Bisso depuis Paris, depuis Kinshasa. Na PCB, merci, na soutien, na binonde, Bozo continue à s'abonner, Bozo continue à commer la Bisso. Et tout ça, la Bisso, vraiment qui tourne, continue à partager la vidéo, na Bisso, pour tout s'améliorer. Le on a plaisir, il y a un Nabino, artiste, encore au Bobi, Amboka, Petit Fali, au Nazan, on a partagé pas plateau pour le sur l'actualité, pour le sur carrière, sur parcours, pourquoi pas de tout à fait, point de ça l'actualité voilà donc nabi que ça plaisir merci d'avoir soutenir biso déjà merci na boss Djibril Biya qui BHK business ici ko nazali et c'est comme il y a propre ya kopé ma merci na Crisel ma maman sociale merci na maman Olga pour na espace où possible tout s'exprimer tout l'accès à talent na biso voilà donc Charlie Massoue comme depuis Paris merci na soutien na bino et je dis déjà bonjour à mon invité Petit Fali Boni. L'amour est comme ça, ils auraient pleuré. Et pour te babaninga bisengo tous les jours. Nalopanga bolingo nanga toujours mandalala. Matanga nanga se moto nalingaki. Motema nanga toujours éprouvé. Et pour toi esengo esi ebosa na visage nanga. Artiste. Monoko nanga telobi esala sambla. Et c'est katsuka koseka ifona lela. Miswe bimbi mema ya miswe zate njoka maya miswe tangaka na motema epia kampasi koleka hoya matama ayoka biso ngo jelalo beto na badanje nazo senya na tilisegie suzeini saka l'envie de vivre chérie nanga Chérie nanga oza
Désolé. Il y a la peau. Obike banaka na lobaka guitaros. Vraiment sans jambe mobulu. Faut tika nyonso pas jambe. Voilà, yende vraiment de mokeli na nyonso tala. Mais ça te kitoko. Santé bien quand nous on a déjà na zabu. Ah voilà, les hommes. Santé guitaros net na film. Petit fallait le star. Star na mukili mais ba bien so parcours no bandaki to ebindenge oyaki to ebindenge lekaki lelo soko mona lelo ndenge parcours nezo kende ndenge okomi visible lelo to ko ba ba ban kana Congo te atomona ba artiste mususu bazu tapi ba libanda ba okutana Petit Fally bazo respecter okutana ba grand star lokola ba Daju komi mona lelo esiko wuti esiko komi lelo bilayo noni bon na mona ngo somo na mona ngo bien. Parce que mutalokota mutaka njambe okoza na zamba oza na pays mo ba yebi ote mwana tala mais zamba longo na pays wana okope na pays mo boye eza konyo yebani nyose za mamwa njambe nyose za destin eza destin déjà tokuta de nyoso na mokili tobotama toyaka na ngote mais tokuta ngo succès ya njambe nyose ya njambe o na tonga o na mituka o na kena ba poto na mapanga na mbongo tokuta kokuta na mabongo ba mama na biso totonga te toza ba sécurité mais tokuta nyonso kokuta bien sûr tobotama na mokili nzambe ne mopesi voilà nyonso ezalaka de loko déjà njambe déjà abomisa déjà voilà abomisa déjà voilà par rapport à parcours na lelo est-ce que évolution ezali en termes ya côté pe moi chicon côté pe na visibilité côté makambu tout en tant que pour la na qualité artiste. Est-ce que côté on a vraiment évolution pesali na ndenge moko? Bon, évolution ça na bien parce que les loba biso to beta da besto na biso to ta bamboka to nimate ke un subo ya mbanga boye musubo pesa pe confiance courage besoin encourager na nimate nyo c'est ça la destin ande to to loba awa voilà nyo c'est ya malembe ilamba to rozanga te basket ezanga te place olala ezanga te moi collé ezanga te mais tozo bunda soutien vraiment ba tezali ba soutien paysan nango ba zo encourager nga ba muso pe ba concert c'est normal lui eza bongo ndena mona ramena ngai mamouche papouche na mona vraiment après ça ba concert lui ndena mona pe chérie mo boy la mignonne puisque la mignonne nga pe ça ba concert voilà ndena mo pe masana nga beni pupa ndena mona pe manager qui paie la voilà tu vas payer ça va conseiller ba ya chama manager na ngai ba tu es belé voilà Petit Fally lelo ba tu ba encourage akayo ba message ba félicitations à par rapport ya courage aux ala ranango courage wana mi mieux ici kozali et ça rappelle des exemples pour na ba jeune belé ou ba singa na banzela yo la ki sibena que non avec o nzamba pesa yo oko tracer pe chemin lobi be komi mutu le to mona ndenge ozo évoluer to féliciter ba féliciter pe par rapport à reconnaissance aux anango envers Fally Ipupa pour na Fally Ipupa représenter nini non bon Fally Ipupa za toujours reconnaissant nanga parce que nga malo bango na cha carrière na musique ya Fally te pas comme le place à ça ils en okaka eloko de njambe déjà bomba déjà pour nanga il faut mona le kanjela Fally parce que reconnaissance envers Fally ndenge Fally pe pesa moi lumière wana ezaka pona façon ba éduquer là pas nous tout le monde va pesa moi pe chance wana ba pesa pe visibilité moi mais gratitude pesa la yosko par rapport à reconnaissance pour le poko bandubu ya no pende mukina biso kenda ba musique yango donc yo kena kan ba ndenge wana ezali bon Fally pour aza famille nanga aza papa nanga yaya nanga grand frère nanga na bien ba communions parce que Angela Fally pour pande salinga lelo na za la kombo na za le Petit Fally lelo pas comment à connaître petit moko ti bamboka et na kombo nanga alobelanga akoma sana ba podium na ba répétition pe ça confiance et singa na mutunyo sauter voilà eza vraiment opportunité il faut ko batela ngo toujours vous êtes artiste musicien oyembaka mais pour na ba mona ko na talent ya comédie ou bazoko lokola artiste comédie lobela bon et ça n'a pas problème voilà ben sobe ba bonga pe na comédie ba c'est voilà ngasko na za artiste musicien so doit ba star ba bonga na ki comédie ba ebele ba sobe ba Fally pas comédien ba venanga na da ba brifi ba za tema ebele so to ba nota ba venanga bobo ba za ebele comprendre ils ont regardé kamboka na za artiste musicien
artiste musicien mais moi ba comédie pe ko taka mon ko parce que mission nga pe ko seka mais ça te que na comédien voilà baté cause comédien pe na mabé fallait pour pas comédien parce que ko tourner film faut acteur faut artiste et comédien voilà donc côté wana ils en ont gravité mais lelo ba bengo ko longola ba stress na ndako voilà ba bengo bongo batu bazo lobake Petit Fally succès et Mathieu na mutu Petit Fally akomi arrogant comme boya ba artiste mususu récemment batini lenga moi ma partie mo bi tala mutu na bino ndenge akomi lelo akomi boya ba artiste mususu do boudé pas ba artiste au pe lobby peut-être à cause na besoin de bon parce que vie ezaka Fally te lobby beaucoup na besoin ba artiste mususu pour to ba ko rose pe moi nzela moko bituma ouverture moko à travers bon les relations à Petit Fally na ba artiste mususu notamment ba Fabregas ba Héritier Watanabe ba Ferrigola tous les autres artistes congolais wana ba sala la musique locale yo relation na bongo za wana baza ba collègue na ngai ya musique mais ninga respect za ba vie na ngai voilà binosko bokompe na mambo omoni musique ezo kanisa te baza ba vie na ngai ba grand frère mais na ndenge ya minga musique baza ba collègue wana ya solo collègue ezani mutu bosani musama mais kasi mais na ndenge ya respect baza ba yaya baza ba vie ngaba na ndenge ya musique na ndenge ya ngape na bunda so batelo ba 20 musiciens na Congo ba tchape Petit Fally ata mtu asuka ba ochanga nabite ke na komi nabite ke na zalo kwa bango nzeleza mulaini o ngana osala mswat ba ko sala te voilà mais to ba le kaka na ninga mabete artiste monsieur pe to konta ba kumbote ba le kaba boya pe Fally ba boya pe ba madilu ba pepe kale mais ba to na ba kufa ba tika ba njemo na ba marché ba beta pe na mboko mais ba boya ka bango ba zabe ba vie na bango biso siko ba leki so to kuta de éducation eza déjà na terrain bo boya de ba to ba leki bino biso siko ba leki to zoya to kuta de éducation eza de mabe to sani faut toujours que ça na terre qui a été ko ba boya ba ya na 50 siko ya musana na 25 siko ba ya 50 siko le kwa sa 18 siko mona ngonini osopon biso to boya ka batute nga sala musana ngai na landa Fally na nga na lobela Fally na ngai so boya minga ifona lobela carrière na nga musique na ngai na lobela Fally na nga na ka pona ofinga batute mene boka na sama beke so beke mutu collègue non mutu musoko za pas terre à terre à fin mais collègue na nga musana mais abiki na mutu ma vie na mais oui mais relation na artiste ils en bien penga problème mutu na le kana tebe na te ko mutu ebo na problème mutu te na saka bango tout na bango bien likamba ba niveau na la de la tellement trop Fally likamba ba niveau batuni ben artiste bo bika un niveau na ngati auto le bon dernièrement et le musique mukili y a un peu problème ngape na ba niveau na ngati est-ce que binga nde na ba niveau na mais kasi on a bien le niveau za pas niveau pourquoi la poser niveau moko ya likolo musu pe niveau katikati le quoi te fala niveau likolo niveau na biso to la na Fally parce que mitu za to déjà Fally mitu za to ya Fally mitu za ta fa to force to bomi ato ini batu ato ke panganga ato bisata kufa fa o kuma lo kwa Fally simbakati osopon mais mutamta na niveau na ye poso na boy muta problème te mais na respecter batu na finga batu te mais voilà abatani non c'est bon déjà makamolo mutu to comprendre déjà mutamta na niveau na ye mutu na mutu za niveau na ye respect ne fait ba osala na pe na ko sati respect za respect ya ukona be osala na ka misiki kaka bon nasko na ligne na ye ezate ke na ignorer mutu ezate na kokaina mutu ngana osala yanga ba be osala ya ba mena respecter batu parce que fala tina ngate na tongo na muke ofinga batatina ati Petit Fally ebani comme un talentueux aux apina idole morobu au hasard grand mais le lot ba ta la Petit Fally par rapport à parcours na yo ba ta la mutu o landaka c'est vraiment un bon serre. Est-ce que Petit Fally pose tant vraiment ya ko bosser ndenge idole na à travailler parce que récemment non Petit Fally a pesa pena ndenge batondo zelela été talent zali mongo zali nini zali po to mona kiyo na cover oyimba amore wana isala kitoko to mona yo na nzembo to beta o comme il y a presque près de 500 voilà ngosoya emina yo neno kilingo kibe inanjera Shemirekana kapera ndo ya unyo Dilekana kinkole ndo ya unyo Dilekana shaba ndo ya unyo Mama sabola ndakane courage na ngai Yangone koko misabine sigonga nazali Naso Namotama na famille zanga mbongo Ngo
naleka na banzela mpo na koluka lipakolia naleka na babalabala nzambe na ngai mopesi kaka yo mobateli kaka yo mosungi kaka yo lokotanga ndenge lokota babede skuskush lokotanga ndenge lokota valipupa egle ndenge lokota ndabile tete honorable alita jamala ndenge lokota simo ikamba ndenge lokota bosigi davidi mangaya ndenge lokota abie na ngari dilumbe ye nzo ajojo ya tabosi maze bebe yambi nsoya nyango nsoya emino uneno kilingo kibe inanjela pelando ya unyo dilekana kinkorendo ya unyo dilekana shabando ya unyo mama sabula na kane courage na ngai yango ne kokomisa bile sikonga ngaso. Voilà, merci Petit Fallou là, vraiment qui est dans les DM Vision, hein, la réalisation, vous sentir que Arizali, artiste, vraiment un talent, voilà, donc, on va soutenir Petit Fallou, nous encourager, bien nous continuer à soutenir, c'est votre artiste, voilà. Baramoto, avec un Dadi Lotangé, baza teme belé, bato ba soutenir Petit Fallou, ba belé, ba venir Jeff Bokungu, garçon J, Petit Fallou, vous continuez à soutenir ça, vraiment kitoko. Mais Petit Fallou, tous on a ma solo, Petit Fallou, Betty et Lokoana, ils en collaboration avec Jeanne Mobe Combo et Kiminga Momuki. Et quoi des gamins? Et quoi des gamins, voilà. Et quoi des gamins? Connexion Petit Fallou, na système rumba. Voilà, dis-moi, combien j'ai signalé déjà combien près de 500 000 vues. Et t'as mis vraiment, donc dis-moi, ils ont parlé de tout le monde a eu YouTube et t'es Camille. Batou Bazo, mais Batou Bazo, c'est là plus que ça pour un Petit Fallou. Batou Bazo, c'est là plus que là. Plus que Wana. Pour te dire que non, un talentueux local, il faut payer ça fait le local Moroboyan. Le local, projet à Petit Fallou et à venir les années. Projet, c'est dans la musique, on a l'homme sur la salle à terre. À Pandoul, comme nous sommes ça. Est-ce que vous préparez le logo mot de pose là, ça peut perdre des peu temps, vous avez un temps pour le logo mot ya siki ya. Musique za la bongo, te musique za temps. Ya moso bimisi loko ba se pe nango zeli nanu. Tango mo ki kiti ok ba misi susi. Musique za te ko bimisi bisa ba ba lembati. En termes de musique, le peut fallait pour pas soutenir on a pas œuvre na ndenge zo bosser on a pas studio tout ça pour te biga c'est un peu là aux apé en tant que mentor na yo aura moi aide mo pour te biga ba yorobo swag bazawana ba yoro swag les pères de la nation vraiment soutien à vient ngam talaxanga mongongo ge yemba ko studio na toujours reconnaissant na yoro swag wana on est ensemble. Voilà. Est-ce que soutien écoute fallait za pour na ba studio ba biloko na tout on est comment rapide ça. Bon soutien ça nango le so mukile bien ngela fallait mais grâce à Njambe le somme takaberingi lamba mutape singa mo eloko ke odamisa de Angela fali me grâce Njambe comprend mais na bundaka déjà na courage na nga na joie de ba famille Angela fali na bunda toujours so na posa ke na kota studio na kota na ba studio ça na belé na kinya. Voilà, stade de Martinique a fallu les cas, tout le monde a magambo les cas. Dans l'ordre, il a peut-être petit fallait à prester gâté. Le lot fallait pour passer un concert na stade na Massamba Débat déjà semaine prochaine déjà. Donc est-ce que petit fallait tout le monde un peu qu'on a pour accord arena suivi you arena zoya. Il paraît que au petit fallait ça parmi bateau na délégation pour nous prester. Est-ce que ça vraie une information? Bon, on a vraiment côté on a prester na vie. Notre ce que nous sommes tous na viara potote na viara esika mote na ndimate na okoma Kinshasa na ibani nous c'est la patience na ko bateki lelo fala zo cha arena na cha espoir no kino eloko simbite ko tona mutema ti yo saka boulot no travail je penja mo toucher mutema je pe mon ko mona ga petit na pas mériter na mambo sala na mema mais ce qui ke yo na ba no cha mutema non ki arena na ba no cha pude na na za la arena non. Faut travailler dire. Tu poses comme ça moi oui à travailler dire. Pour motiver quand na mutima. Voilà. Mais à Brazzaville tous à la wana na Massamba Débat tous à la wana vraiment bana tu ya Brazzaville. Ba bi koloso age. Ba be de 12 tipo na Martinique aux aura 12 hein. Non na Martinique à 12 na mataka. À présenter ka petit na boeta petit na maboko. Te biso nous avons yemba. Non na yemba déjà mais mangangula yemba na ngula. Même na beta pe na chaki na yemba na beta pe na fiki na yemba nyonso neta ba avantage et puis na stade à Marseille to yemite ma muta présenter papa yo nani ma kosi c'est de nous na ka fanatique mais lela o kaka yo pour lela et za na ka ma Njambe voilà pe grand star papa fala zo big petit fallait ça des avantages yango tchaka na musique ne tonde za ka mutalingi ma petit encourager
achaninga baikaso toi encourager kaka. Voilà, bonne chance na yo to bi kede makambo ki ni bien. Maintenant zongi le côté na bagi par rapport à projet pour anini. Artiste ne to mona idole na zonga na idole pour na. Tu mine artiste na za to bi concert rap nini. Babi ngwa ba ko balba nini. Fala balba pa ta fali balba nini studio ndule karapale. Yo pa na weza bongote. Non, parce que l'artiste vous appelle dans projet, il fallait que vous beto déjà musique, ngama couture ndendule, ngama musique. Musique inde pas. Est-ce que vous préparez les bateaux balinga ka ba congolais ba kinanya so pour les. Donc na ba no coach Amadou, le coach de tous les coachs Amadou. Te ba pa rumbe zoya. Rumba. Nazo banga kofinga te na kono pesa respect na bato ba pesa ngai. Lelo na komi obanga lisusu te kokende liboso eza te kozonga nsima te kokende liboso eza te kozonga nsima te bayo bazotholanga namonaka bango rien bapenga natholaka bamonanga mpe kaka naza moto jamais na banga naza na elefo leki belefo tu naza na moto yaza limie koleka balimie tu ye wana azotala nga na liso moko bazoya nakoma miso mibale po akoma kotala nga na 4 miso ngai oyo na ye ngai oyo trop de fali ngai oyo balenga ozopona bazolengalenga wana biloko basi exclusivité ya eloko ekoya chéri nanga gena na ye dispari epwa tokataka wana posa na bando ye mbawa puisque la mignonne la fois kama sananga beni pupa par rapport à artiste on va préparer ba biloko to événement pesa pe na Kinshasa par rapport à actualité à tobi ke faire rigola ako beta na stade des martyrs est-ce que petit fallait pas ko ba un mot par rapport à ba concert on pour ba kulutu na ye obi ko ça en bon terme na ba artiste nyonso donc bon les autres biso pesa ka force à toi na président faire rigola force à toi voilà force na pona na eloko lo baté naza porte parole ya kuna te mais na pesika force à toi artiste musicien donc il force à toi na président faire rigola on est ensemble est-ce que le to comment so ba bengi peut-être kuno taper moi mon kende bon côté ça passe parce que nazana côté wana te mais te musique za mamba côté des artistes ngana rappeler aux artistes na micho na micho ja na fali papa fali a na lobela ka fali na komisaka fali na sukaka na fali comprends mais na respectaka ba vie nanga na lobelaka fali na pona oyoka soni te na lobela prida faire rigola te prida héritier te na lobelaka fali na lobela prida wela te prida kofite prida jibete na lobelaka fali mais na respectaka ba vie nanga en bon terme moi kudu na yemba ta banjema bango te parce que na lobelaka vie nanga fali mais na respectaka bango na mosalo basalaka na faire tout basala pona mboka na ngai ina sabe vie na yo peka ba gezi mabete on est comme longue histoire tout le monde a besoin de te gaz mais tazande ko na ngai azapi na nga to sulaka na ye to zwa mwatalo za bien bonne santé mais mutu ana otengeli nga na zwa kata usula na yete lokuta mabe na zwa tante ki to kutana pete na kena pe na podium na yete to sula tesko moi matko kanga mato sula to pesa ma izate désolé kutana ma musique n'est pas comment rappeler par rapport voilà koko malwande bon na yebi na ngati na ki para trop fali na yeba trop fali to kataka na yeba trop fali voilà donc émission tout qui malé mais vers nasuka merci na ba ba soutenir na biso d'autres en petit fali j'annonce que toujours partager moi bon moment beau sentir artiste voilà dans les allées pour na ba banda ba douta kana talent beau sentir que voilà artiste azana mungongo azana musique azana ba œuvre petit fali banzimbo yembaka basoya wana en dehors ba cover ba fali poupa est-ce que okomaka yo moko tozana bato peut-être au travers na bango comme ba parolier tout ça donc voilà bon ngana komanga moko ya kana mutwe ngana kotaloka bona yembio njimbo parce que message amuta créaka isa wa boxer obunda wa beta ka zo ngana misi pona créaka atamta komeni ngate mena créa déjà ngamoko voilà toujours soki lelo par rapport ya bato oba edara yo na baridaka yo na ba oba eda yo na carrière si tu peux dire un mot pour na bango oba soutenir yo un mot quand njama mona bango njama pesa ba kaka mikolo apesa ba kaka mbongo ebele po ba soutenir nga pe ba soutenir be ba jeune musu ba oya voilà apesa ba pinya ba idée ba mbongo ebele ba soutenir nga et puis na ba jeune musu ba oya pe ba soutenir bango
Parce que le lot aura vraiment tant à apprendre par rapport à bah mutu ebi mutu à quoi apprendre par rapport à bah pour te dire que vie marambo ya bah ndingo ko leli moment de difficultés à tout ça cause attend à comprendre que c'est cultiver de tout le bac que c'est cultiver quoi bah histoire bah nini moi tiki ya mukia bah formation est-ce que ça rappelle pour la petite fallait tout temps ils a pour ndule bon teza non ndule ba biso de juste ça autant teme to bi pa dina ba to maili mania classe ya jaga pa l'action antique no classe ya ngona na mdako olie sukola sani olie pa balongwa lipapo ke eza merci mais oui mais to gena ntika pona obakshaka ka baidi to bota ma diana maili ma ba french sagesse na yo na bomote no ndi sala nti oza la classe bah voilà le beto mais toujours la chance on a mais toi maman fanda mais ça fait trop tard t'es attends ça longue belé tu encore jeune que moi va pour la héritier bazongi ntique bah voilà yango pe ko ba biso il faut to ezangi to zongi la le beto ko ba ko yambe pe na ba interview na ba pays msu ya ba lingala kaka shona ebije na ba lingala msu mno na ngamboka ba yo kaka tes gens sont complexes donc voilà il fallait pas le barder je comme tu muto ba anglais my good okuna ba thank you my name is to close okuna ba and you her name good morning how are you eza na mujo mtana idée na sala ah bah voilà donc merci petit Fally toi qui ne sais moi yamba yo to connais presque à la fin déjà si tu peux dire un dernier mot par rapport à Bato Rolanda Biso tout ça bon on a chéri Onus Télévision chaîne moko ya kitoko ba pesa biso makambo pa maman Golga pour les États-Unis na pesi mbot na PCP bande ko tout travail na bon on a chaîne Jani Janerio Kabund voilà warrior na pesi mbote na pesi ba nos balance voilà petit aigle na Brazzaville Brazzaville c'est vrai na lovaki est-ce que ngai pe ba lovaki ngai nakoki jamais kofanda na couple yo yokana na olela salata sambla na seka ngo naleli trop chérie au secours sauvez-moi pasa bolingwe mominga ali angati asirizanga babote azwanga na vla de lâche elenge mwasi tala bote bapara boyakili libala oyo mama mobali yabo eske wana premeza libala ye ongara boma njoto nanela mama nanga ye c'est vrai na lovaki a réparé motema nanga ye pongi esila compris que depuis je comprends pas qui m'arrive motema ezobetanga dugu c'est vrai que na loba auparavant honorable Dede Mopasa ya boye jamais Simo Ikamba nanga bayebisaka Simo ne voyez très ce qui m'a accompagné c'est vrai balela somo sous ces abats près de temps j'ai mérité mieux que on a joué incroyable souris na ye yampam bongo soki apesi ngai bizu na gangaka je l'aime est-ce que wana vraimen ezalaki libala ongana boma njoto nalela mama mpona yo na bele stoma bolingo ebomi ngai Jean-Marie Lukula c'est Adema Don King champion d'Afrique et heureusement que Fally aza bayembela ngai et heureusement que petit Fally aza na bakourage ya la peau ko Agiston de Bunde sozo ka petit Fally voilà tout six depuis que na chéri nga ndemo sala nga pasi ba Fally ba artiste msusu ndemo sala nga pasi Doucis, depuis que na chéri, c'est comme ça tous les jours, c'est comme ça au bengi trop jamais na ya alors que na yo na chou ma keke ti me manque na kosi
Makozipote motema pasme nakobandela chéri jeteme nakobandela Steven Wemba nolinchako nakotika yo trelwe nanga motema na yo eza ya kobebe makasi maninga bisinga tonamo ete topasie mawatongo oluki baraza opozi wana mawa na vinanga je mérite mieux c'est vrai soki oze kozonga un jour wala vile yokozwa yala popa wala vile yokozwa yala po ko na lembi toti na benzomi fali poupe mobali ya charisme sala pour toi chéri qui postérieur oh ndi nalingaki oya trop ma chérie oh bosani tu chéri Yves Mantoul et Adunia, on a pas subi nos bambotés, couple quoi, voilà donc tout comme il a presque à la fin. Petit Fally, merci de nous faire honneur, nous on a pas tout n'abusé ça c'est vraiment qui toko. Moi bah dédicace tout comme on a souka de voilà, on a pas ça déjà bah dédicace nangana. Gilles Manda, ma maman sociale Gilles Manda Fajar américaine Angola et Elmar en Angola, voilà. Agiston des Bundes, Agiston des Bundes, de papa na blessing on a pas sur bamboté belé. Et puis na bossa était bien ngai honorable Teddy Bompoko mutu akenda kena mikili mais na ngai kadeo nge mama Jessica Mutipai na bossani te Emma Bandroid na Lumumbashi Emma Bandroid balobi honorable vient na ngai na Lumumbashi balobi honorable Dallas na Lumumbashi Dallas voilà na bossani te honorable Hervé na Lumumbashi voilà Galvani nous avons depuis les États-Unis on a pu sur Bambote Flore Kimbota maman Folo Lumuninga na fio Fula na pu sur Bambote bosi chou na Lumumbashi masananga likompa Jonathan Likompa voilà Chagui bien pas na qui artiste comme na na souka voilà Petit Fally na souhaite bonne journée voilà donc bah abonnez sa chérie News Télévision et ça fait plaisir royamba pour na bien Petit Fally donc on a toujours pour na musala pour continuer ko s'abonner na chérie News Télévision donc Rigokini Barigokini Makambo voilà vous continuez ko s'abonner vous continuez ko partager ko aimer venir ça biso vraiment qui toko biso to za na rabona comme bino au cœur de l'actualité to recevoir pour na bino artiste voilà donc Shaggy et Bendi papa na qui artiste na Paris na pisi ba fait na ngatu ba Igo Malemi Neymar na Paris wana pisi bi mambote Eric Mantoul la tour du monde voilà na pisi bi ba master tour Dilon Mozali ici depuis Paris voilà na pisi bi mambote ba master na ngatu ba Boville Mbela merci ma bien la garçon orgueilleux grâce Yango Carlos Poul voilà ça n'est fini pour aujourd'hui je vous dis Kassande par là. Ouais, voilà. Casa de Papel, tu peux Casa de Papel, Casa de Papel. Tu peux sur beauté. Donc voilà, Casa de Papel, tu peux sur beauté. Boka no batu, ngana ko tire na ngai voilà. Ben ipupa masa nga propre. Boza me belé. Petit Fally, te goudani prochainement na tigi bino bande ko na biso bo se porter bien. Chérie News Télévision, votre chaîne d'actualité et d'information. Continuez à vous abonner, à partager, à liker nos vidéos, ça biso vraiment kitoko. N'oubliez pas de nous envoyer vos remarques et aussi la biso bitno kitoko. Quant à moi, je vous dis on se retrouve très prochainement. À toutes. Bye bye.